bandeko bolandi ya Fantastique Info TV kaka nde toyebisaki bino TV eza radio te lelo tokiti na mabele ya Delvo liboso na bino boza na Love Maswa e na nsima na kamera na bino boza na Jérémy Libois e invité spécial na biso ezali Papa Jean. Mbote Papa Jean. Mbote maman. Papa Jean toyeba awa toza précisément wapi so okoki kopesa biso adresse fixe ya awa. Bon, juste adresse fixe ya awa toza na pépinière ya triangle ya 3 ampoules. Toza na pépinière esika bateka ba fleurs. C'est tokoki koyeba Papa Jean to ana combien de sortes ba fleurs awa eza. Bon, par rapport ya ba sorte ba fleurs oyo eza awa nakoki ko déterminer yo nombre te. Toza na plusieurs espèces ya ba fleurs awa. Toza na ba espèces ebele ya ba fleurs. Papa Jean okoki ko expliquer biso ba sorte ba fleurs eza awa. Bon, yo lingi na expliquer bino ba sorte ya ba fleurs ou bien na expliquer bino ba kombo ya ba fleurs par rapport ya ba fleurs nyonso toza nango awa. Expliquer biso na kombo na ba sorte ba fleurs to yeba ba. Bon, par rapport à la fleur tozanango, tozana plusieurs sortes de fleurs. Mais na otangelo ba fleur mususu oyo tozanango. Toza na ba palmier phoenix tozanango. Awa tozana ba palmier bismarck tozanango. Tozana ba palmier doré tozanango. Tozana ba palmier renga tozanango. Tozana variété ya ba arbre de martyr tozanango. Toza na ba hibiscus, toza na ba bananier voyageur, toza na ba ionamise, toza na ba orchidée, toza na ba épine de Chris, toza na ba agave, toza na ba cordeline. Donc d'espèces belé. Na côté ba fruits pe, toza na ba manga sende ezali. Ba manga penza oya bien ba mangue pétrolier ezali. Toza na ba avocatier, toza na ba mandarinier ezali. Donc toza na d'espèces belé. Ba fikis ezali. Bakombo ebele na ko banda kotanga ti tokolemba ba palmier triangle ezali l'espèce ebele ya ba fleur toza nango toza na ba ingénia oyo eservaka mpona kosala ba toza na ba alpinia toza na orchidée mauve toza na ba glaonema toza na ba ficus jaune donc d'espèce ebele ya ba plante. Jean toyinto yeba fleur oyo ezala ya nini? Bon, fleur oyo aza palmier. Aza palmier décoratif, comme on a palmier phoenix. Ye abotaka par graine. Soki akoli, apesi ba graine ekomeli, tozi ba graine wana to germer yango. Mais surtout ba palmier phoenix oyo epai na biso awa ebotaka te. Ebotaka graine te oyo to utaka nango mingi, to exportaka nango na Angola. Kokuna nde baza na mabele moko fertile, po ba graine nango ebima facile. Na biso awa eyaka déjà ba jeune. Mais par rapport ya ba palmier mususu biso moko toza nango awa epesi graine toloni ebimi. Oyo palmier phoenix. Bongo ba plante. Bon, oyo agactis. Oyo agactis abota par graine. Abota par graine soki akoli apesi graine, tozi graine wana tosali germoire, to germer yango aboti, tozi ba jeune plante. Allez, to bandi ko répliquer si on a ba petit sachet. Si les de développer muke to chango si on a ba sachet mine na bandi ko kola. Po ya ko comme si on état de vente. Apa ba oyo to tesu na ba nini ko expliquer biso. Toza neti na palmier arenga. Palmier arenga oyo ye abota par graine. Soki akoli apesi graine. Tozi graine wana pe to tient na germoire, soki apesi ba jeune to bandi sikoyo ko transplanter ba jeune wana ko tient na ba sachet ti azokola boye. Bon, awa toza na aza sous forme ya palmier cycas, mais ye aza palmier cycas te. Aza palmier borassis. Ye apesa ba jeune pembeni. C'est farlantos plutôt. Ye palmier c'est farlantos. Soki akoli apesa ba jeune pembeni na ye aboti bana. Soki aboti bana to détacher bana wana otie na germoire soki abimi akoli al. Akomi akoma munene awa zana nu jeune. Palmier c'est farlantos. OK. Bon, to ça siko to kende na ba palmier doré. Omoni oyo
palmier doré. Palmier doré. Doré pe abotaka ba graine. Awa moni baza ba jeune. Donc ba uti par graine ti to che bango na ba sacha mike ti bazo développer. Akoma munene ya setufa makasi. Munene na ye yango wana, munene na yango wana. Voilà. Palmier doré. Aza pe palmier décoratif. Soki totali okomona lisusu bananier voyageur. Bananier voyageur ye se produisera par graine. Soki akoli apesi ba graine na ye tozwi ba graine toujours na germoire. Apesi ba gene na ye tolongoli otiango na ba petit sachet ti abandi kokola ti na bataille ozomona. Donc quoi comme aboye pe il faut avoir temps. Il faut avoir la patience pour développer. Po batu mususu batuna biso babi oh. Mais comment yo zotekelanga fleur cher boy? Par rapport ya musala to sala sacrifice nyonso to salaga ne yango wana ezalaka fleur a évolué pe au développer nango opesa moi prix moko eza normal po to mifuta pe biso moko na yango hein. Pas facile pour comme ça eloko boye eloko na graine akola akoma nzete eza facile te, ce n'est pas n'importe qui peut akosala ngo et surtout bato bamesana na bango na bureau akokane te. Bon voilà. Ye oyo épine de Christ hein? Ye apesa graine te épine de Christ apesa régé na ye pembeni hein? Apesa bana pembeni o détacher bana wana o tena germoire tilera obota. Il y a des fois aussi soki otiki graine oyo otiki fleur oyo tilera kokola akoki kobimisa pe gene na ye kaka wana akoti na mabele bo détacher ye pe boloni ye. Bon, oyo toza na lantania. Lantania a se multiplié par bouture. Ce qui a coli, bokati ba bouture et komeli déjà. Bochango, bo repiquer na ba sacha mike, si les regermer, allez. Obani ocha si on na ba sacha minene bozote. Bon, oyo costis. Costis ye a se multiplié par graine et par bouture. Hein? Ce qui a coli a pesi fleur na ya rouge. Après sa fleur ya rouge likolo. Ce qui fleur wana e coli. Après si ba graine pembeni. Donc moi ba graine na yeza la net, graine ya mundongo. Oyebi mundongo, ba gingembre. Ah. Mundongo. Ozi ba graine wana bosali germoire aboti. Ou oko kata boutir na ye soki akoli na ta ya mulai. Okati kati ba boutir na ye pour repiquer ti après si ba gene pembeni. Après obani osala transplantation si ba zokora. Bon, awa toza na galfinia. Galfinia abota fleur ya jaune pe. Après sa graine. Il y a se multiplier toujours par graine. Comprendre? Il y a se multiplier par graine. Voilà, c'est presque ça. Merci papa. Mais évitez, nini esili expliquer. Non, espèce eza ebele, eza nango ebele. Toza ba rosier, toza ba biloko mususu ebele, ba rosier se multiplier même par bouture. Arbre de martyr et se multipliera par graine. Bon, il y a biloko mususu net balpinia. Balpinia, alpinia soki apesi fleur na ye likolo. Fleur wana soki esali net kofane abimisi ba gene. Tanga abimisi ba gene bo récupérer ba gene wana bo reprendre culture nango. Bon, il y a des fois pe asetufaka mingi na se soki apesi ba gene boko détacher pe ba gene wana pour reprendre culture nango. Voilà la multiplication et ça na espèces belé. Il y a na plante mususu pe to sala ba marcotage. Donc ba marcotage to sala net na ba fikise to ko sala marcotage après 21 jours bokati o tient na sachet abando développer. Voilà. Oyo eza acacia. Donc yangonde ce que l'union sala net plantation na yo ya banzete hein mingi nde acacia. Ye a fertiliser ka mabele. Donc la place au carence ezali ezanet na kati ya isobe puisque au moins na ba savane toza na ba savane na ba forêt mais mingi na ba savane na ba brousse wana so linyo sala neto rendre ngo forêt yango neto lona mingi ba nzete oyo ti e comme ça brousse wana e comme si yango neto forêt a fertiliser mabele et après e bandi au servir yo na ba makambo ebele ba makambo ebele en tout cas na atmosphère d'Afrique. Voilà comme on est à Kazi hein.
Bon, pour un traitement, pour un niveau, on a des plantes médicinales, des plantes ébélées. Mais mingi le rôle on a traduit praticien te. Na kati culture na biso eza na plante médicinale oyo na yebi. Mais ye na yebi ga ke ye azala très utile pour na regarder fertilisation ya mabele na bazamba. Les ballons na. Alors, oyo même eucalyptus tolonaka ye mpe na bazamba. Et en plus ye mpe omoni bapériode ya bacorona baza koutilize ye mpe mingi. Même na ti okoki kosala yango mpe omeleli yango même na ti ya eucalyptus. Donc balona yango mpe même na bazamba accompagné na baakasia wana. Bon mingi soki totali na côté ya baaméricain net baeucalyptus balona yango ebele mpo epesaka mopepe ekuvaka mopepe mosusu oyo efe fonctionnaka baappareil ebele so tali neti na gulfe balona yango ebele na baaméricain na epoka deuxième république alaki na baappareil ezalaki wana eza kofaire fonctionner à partir ya baakazi na baeucalyptus. Bon, awa, toza na ba arbre fruitier, toza na 3 espèces d'arbres fruitiers awa. Toza na poili. Oyo eza poili. Arbre fruitier. Ala kitoko makasi na kolia. Bao bayebi poili. Si bazomona ngo bakoyeba ke non c'est ça. Donc biloko ya kolona na ba ferme quantité belé po ebanda ko produire. Toza na avocatier. Avocatier, c'est tout le monde qui connaît ça. Olia kango eza kitoko makasi. Toza na goyavier. Goyavier yango. Eza pe kitoko makasi. Bon, toza na ba baoba, eza bantete oyo edepanda na kati ya bazamba. Manga eza kuna tokozango. Manga o avocatier, toza na poili, goyavier yango oyo, toza na baoba, donc ba arbre oyo ya kolona na ferme. Pour embellir ferme na yo kitoko il faut zala na espèce ya ba arbre fruitier belé pour oyebi arbre fruitier na ba ferme za mbongo oyo sunet avocatier aboti yo mo mona avocatier ne ba mama batambusa ngo pétrole etulaka te tokei bo mona suna ba na kati ya baferme ntango otie ba goyavier otie ba avocatier toza na basafu safu eutaka Congo central batone na batone ezoya na kini nde oyo bagene nango na kati ya ferme okosala no plantation na yo ndenge olingi lero ozwa pension na yo ovandi na yo mwa bambongo na yo ezoya na bafermier baza kuna on est safu voilà. Donc, il y a un manque pétrolier. Oyo, toza un manque pétrolier. Les amanga moko soki ozolia yango, aza na ba goût presque 3. Goût ya nana, goût ya etabe na goût na ye moko manga. Kitoko. Mbuma kitoko soki ozoli yango. Donc eza neti bamanga ya mbeli te oyo ya sende te oyo eza ke non soit manga oyo bafibaka wana basingasinga oyo eza nde véritable manga mpenza oyo eza ke non soki eboti mpe ebele ndenge ezalaka basystème ya kosala bajus ya manga ekokoma mpe na kati industrie obandi kosala bajus nango bozwi importe yango bozwi exporte yango mpe na kati ya mboka bozolia c'est très bien mangue pétrolier na kati ya ferme soki ezali bina filet. Makaba kote ya likolo okoki kotalisa bino lisusu place moko mangusta mpe ezali ebike mangusta eza fruit moko ya kitoko tolia wana ifo tomata boye tofuye place mangusta ye
puis yango tozwaki déjà kuna basandeto nango yango mona na baimage toza na basapin rocaille toza na basapin bleu toza na basapin robuste espèce ya basapin ndenge otunaki te nanga moko na cœur de bœuf. Le cœur de bœuf, ça, fruit moko ya kitoko peza o même ndele balela na ténor le yango. Donc ça dire pas ina biso soki oye, okozwa quand même une grande partie ya biloko pota na faire na yo. Toza na posa vraiment, même si oyo biso moko toza nango te, tozala capable ya kosala ba recherche na baninga na biso ba horticulteur pona kozwa ngo, tozala facile. Oyo biso toza nango yango nde na présenter bino. Moni ba kokoti kuna tomonaki moko metala yango ya ba toza nango tsawa. Voilà. Namande papa imo. Voilà ba papier ezali. Toza na espèce ya ba papier ya milai oyo ezala na kati lokola makila. Ezali. Oyo eza kuna ezalaki mwa minene mais oyo mangusta. Mangusta yo moko yebi eza fruit moko pe kitoko. Toliaka yango me kokola nango yala mwa pasi ekolaka très lent mais fruit moko bamwa te azwaka beaucoup des années mangusta akoki kozwila yo ndenge aza boye nanu mpo atteindre hauteur soit à 1 mètre okosala na ye ata 3-4 ans mpo atteindre ka hauteur ya 1 mètre okosala na ata 3-4 ans mpo akoma na 1 mètre epuis fruit moko ya kitoko. Voilà, babilo ya ba ferme nde yango yo. Et puis mingi ye aza plante marécager. Il faut avoir patience pour olia babilo ko. Voilà. Exposition na ye balona ye pamba pamba te, balona ye na ba place na ye normal o ezake non soki oloni abando développer moins rapide. Voilà, mangusta. Papa Jean. Expliquez biso nanu, yo posela ka greffage. Bon, nga moko personnel naza horticulteur mais na branche à greffage na sanokipa nango mingi penza te mais kati na ngai eza na ba oyo pe ba mi na ngai o nga na yebani na bango pe bien po bango nde ba mipesa pe na mwa musala wana puisque omoni na domaine na biso lokola mwa ba branche eza ebele na kati mutu na mutu asanokipa presque na mwa branche mosusu nga nasalaka surtout ba griffage mais ba greffage nasala mingi te nasala nde ba marcotage plutôt nasala mingi ba marcotage mais greffage nasala yango mingi te mais soki moto aza na besoin basalele ba greffage toza capable ya kosala yango. Papa Jean, okoki expliquer biso marcotage yango eza nini? Bon, marcotage eza boye. Marcotage ezali que nzete au lieu na multiplier ye par bouture ou na multiplier ye nasala ye par graine mais nasali ye kaka na nzoto ya ye moko nasali marcotage après soki na calculer nombre de jours ekoki na kati ye moko kaka nzete wana place nasalaki marcotage na kati tête na ye na répliquer po abota lisusu donc eza ko multiplier plante marcotage donc na graine te na bouture te mais na nzoto na ye moko na kati poso na ye na kangi apesi ba racine na kati ye na se na reprendre à multiplier. Vous comprenez? Bon, pour na biso tellement branche na biso ya horticulture soki oyoki agro horticulteur donc mingi to se donnera mingi na banzete ko banda fleur ba arbre fruitier banzete d'espèces ebele akata culture na biso yango monike même ba kombo ya ba plante nyonso tozalaka nango ako bando tangelo ba kombo ya ba plante ya ndenge na ndenge mais yo koye bango te oya koluka. Merci bandeko bolandi tokomi na suka émission na biso oyo ba oyo nyonso boza na besoin ya musala ya Papa Jean bo contacter Fantastique Info TV
tokopesa bino suite à bien. Il pas de vous abonner sur Fantastique Info TV. L'abonnement c'est gratuit donc il y a offert.